Bien attention fidèles de l'émission Talalelo, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses à travers votre émission Talalelo, la chaîne Nabino, Fimbu na Fimbu. Les Alingaï, les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain, les combattants de la presse congolaise, les mbokatiers de la presse congolaise, et c'est là où solo là par rapport à l'actualité biso soyeba kike artiste musicien Fally Ipupa oyo alansaki bongo 3 arena na ye oyo tomoni moko déjà alongola ki yango ekendaki trop bien ndenge ba warrior pe ba fan na ye pe ba mélomane pe ba lingaka musique congolaise pe musique africaine pe ya monde mobima bazala ki wana le 25 novembre 2023 na Paris la Défense et deuxième concert na ye ezali bongo na Londres le 8 décembre oyo et puis na Belgique ekozala bongo le 16 na ndenge bino soboyoka ki bomona ki réalité oyo epesamaki bongo artiste musicien lansaki ke akozana délégation na ye ya ba musicien et puis na ba bureau na ba nyonso ba membre ba journaliste nyonso ba accompagner biso bomona ki liboso 54 visa o epesamaki ba to bazalaki na kati bomona ki ba image et puis deuxième lo esalemaki ya artiste musicien Fally Ipupa ya ba journaliste ba chroniqueur o bomona ki ba ndeko na biso nyonso na ba ndeko musu pe o pe bazalaki wana pona ko soutenir artiste musicien Fally Ipupa ndenge na lobaka émission Tala lelo na vandi bonaza boye confirmation ba confirmer lenga que Julien Botalatala troisième lot donc ça dit que ne Fally Ipupa akobeta 3 arena et 3 délégations o binomo bo monaki ya bandeko na biso siko ba lobi ki bandeko na biso o ba bengi na kombo ya Aïdor Bokwale ya Pembe certifié ndenge ba bengaka ye confrère na ngai azu visa ndenge pe Valdi Tambazwa ki visa ne bomona ki ba tension ba tout ça ki likolo na yoka ki ken piana makizembe master nanga et puis nga botala tala batela kimia parce que artiste monsieur Fally Ipupa o aprometaka yango a réalisaka yango na bomona ki ke et azu visa et puis na bandeko mususu ba grâce temo bazali tellement na nombre moko vraiment ya bien o esalama ki ke bango nyonso ba assister na ba o ba assister ki na Paris la Défense baza toujours na Europe pour assister à la concert pour la promotion et puis na troisième lot oyé mais toujours quand on a contact là-bas dès qu'on a biso autoko tout ça bon mais quant à moi je tiens à remercier la carte qui gagne Bijou Masinga ya Willy Mouchenko Damboka le blanc de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours gaz bayebi na bango merci beaucoup c'est-à-dire que une grande dame na kati à Londres Wivin Kimia. Comment on a yango wana? Wivin Kimia. Merci beaucoup Nayo. Pourquoi pas na Joël Ntimba na kati ya États-Unis précisément na Chicago Forêt Tangama. Na bi ko tozo kota directement na appel na biso. Ndenge Jimmy Bilele na kati ya Paris alingaka appel, alingaka pe émission Talelo ba ota la biso to kota na contact na bandeko na biso na yebi ke ya Willy Mouchenko Damboka otala biso et pourquoi pas na ba etu balingaka biso to na contact na concert na ngai qui est Nene ya kelokelo mbote Julien Botalatala. OK, merci beaucoup na pona temps na yo disponibilité na yo na émission Tala lelo ezali batu ba otala biso en direct na Fimbu ndenge ni yo santé siko Nene ya kelokelo. Non mais santé très bien par la grâce de Dieu. OK. OK, merci beaucoup. Poto kende na question directe na biso, Nene ya kelokelo to monaki Fally Ipupa lansaki 3 arena na et puis ba lo ya délégation ba to kindaki to yoki pe ba confirmer le biso ke troisième délégation yé qui ba grâce temo ba Aïdor et consort. Na habité votre pression par rapport à nango. Ouais, c'est très bien. En troisième délégation, ils ont confirmé. Grâce Temo, Coco Fax, Aïdor, Bev, Didier Cherise, donc Bazabandeko Lopé,
Fali Poupa qui bango na l'eau, il y a ma chroniqueur na ba influenceuse pour la que quoi accompagner na musala, ils ont vraiment considération. Donc Fali Poupa sali à considérer presse en ligne. Donc biso pe photo zone du télé car respect wana na musala kitoko. Male Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville yokelanga lisolo kitoko oyo yoka bien. Église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis oyo kumba makana moto nzambe le prophète messager du temps Emmanuel Dodi ezali ko célébrer la fête du grand salut oyo ekosalema 17 décembre 2023 de 15h à 18h. Noko nyonso oyo ekosalema kaka awa na limité résidentiel 6e rue avenue Révolution numéro 817 yaka awa oyo kamoto na nzambe ozo eloko betela moninga lisolo kitoko oyo po jour wana ekozala terrible awa na ministère des affranchis l'homme dit Tikotako le prophète messager du temps Emmanuel Dodi Azawana. Ok, tous c'est le respect on a Moussa Kitoko. Na habité la baie au baota la biso partout dans le monde, ils appellent la bayo kakayope, ba mona comme mais pour na yo mona qui concert ya Fali Poupa le 25 et les cas non deni. 10 sur 10. Au moniteur que bato baloba kabiso sopeto loba Fali Poupa spectacle tika la raté Fali Poupa concerné mais en tout cas oyo Fali Poupa on a loba que ba mise ba yo rambu nyonso oyo ba reproche nyonso ba salaka en tout cas Fali Poupa entrée na ezaki magnifique sortie na ye ezaki très magnifique basali ba spectacle bango ba coré kitoko en tout cas pour la concert ya yu arena o warrior ba répondre présent 40 000 places tout le monde a payé plaque donc Azadine fils du Congo donc Azal Léopard Azo représenté Congo valablement en tout cas pour yu arena le 25 octobre il a déjà 10 sur 10 et Simbi déjà kitoko kaka to lingaka et au vendredi total. Ok, ndenge nene ya quelqu'un de tozana yo par rapport on débat musu baloba ki toyamba ki pe ba confrère musu ndete jazz kavu na zaki na plateau émission ta lelo na chaîne Fimbo na Fimbo a pesa ki remarque na ye spectacle qui vraiment au rendez-vous et puis deuxièmement Fali Poupa ba musicien a fouli mingi ba petit Fali que ba musicien na ye au tout ndenge ba travailler là qui vont ba pesa ki ba tout ba image musicien na yete Fali Poupa zakana ba musicien na yete azakana orchestre te akofula muto ya lingi na ta o ya lingi OK oh Fali Poupa zakana komba orchestre Fali Poupa zani Azana label qui est victime. Azana orchestre était déjà loba. Azana un groupe d'accompagnement. Ba musicien wana ba accompagner kaye. Baza libre ya kosa ba kamna ba koso ba sala kate pour ba mo ba se sentaka capable était. Baza ba musicien Fali te ba accompagner et ba collègue na ye ba accompagner kaye. Ndebe petit Fali accompagner ye. Exacto ya mutu. Mutu na mutu ba mutu tu ba ko luka ba fula bi ba ma kilo. Les gens encore fou la vie boben na maramne donc petit Fali azo le kolopé kazo kende wawa afulami bon aki bango nyonso ndela moko na aéroport na sala ki succès voilà avant siko concert tant ba longo njili bango nyonso na petit Fali tant ba ye nani mokile lobelaki ka petit Fali yango aza makamne makabu babota manango o de lane ba 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 kisi nini te fosa te na ngo lumière lampada Uta na libumu maman. D'autant que vous avez na libumu déjà faut retirer la copacola moi la mafuta qu'il faut pas les kaka inaperçu. Zangongo ya petit Fali. Donc ba yeba ntona afula ba combien de fois. Pendant 17 ans bazara na Fali so ba yoka na bango te pour bazama makolo kilo petit Fali aza pepela aza souple ya wana pesali makambu. Ok, petit Fali, Aza Pepele, Aza Souffle, Yangom Tessali Makanbata, toi t'as partout dans le monde, en direct de Tozanayo.
Si tu comprends bien, oui, c'est bien que bah mission a fallu pour pas bango monde bah misa la raté. Donc ça déjà qu'il fallait après ça déjà griffe. Kilo. Oui. Kilo, parce que kilo de to loba, parce que kilo pour bango dande masaka dana aigle. Et no ba na ba to so ba leki de te fa batika déjà wa. Mais toto ba vérité. Ba uta ki Kinshasa fallait aza quitter. Ba mazaki avion moko na petit fallait tant ba yaki. Mokili ba page ba nyonso ba lobela na. Comment la petite fallait ba mokobeti. Tout ça mon la petite fallait na ba nazati. Bango ba zaka wana ba ko kufate. Moi, c'est démarqué. Déjà, madame Moulade, a fallu, quand on a fallu, la lumière déjà. Il faut faire ça. Il faut faire ça déjà griffe. Oui, il faut faire griffe, il faut faire ça. Bango. Bakanda wana ba equalizer. Basoka basi basoka mikanda na sima ya kotambola na fali. Babimela ka ba ingra fali ko sa nyando luka bango so basi. Oui, banane babimela bango ba ingra. Emmanuel. Emmanuel a 1 kilo depuis pas j'ai des tas à kilo à moins kilo. Ok, tant on a ok lobby, autant qui bande comme sous babimele ba ingra ezaki banani pour na yo ki mo bien te. Kanza. Ah, Rosan Kanza. Na equaliser. Babimela ka ingra. Babimela ingra. Ok, merci beaucoup Néné Akelokelo. Baota la biso partout à travers l'émission Tala Lelo. Tout le monde qui délégation ESA en Europe, batutu ba osa musala batutu ba sepela qui et puis fallait pour passer vraiment faveur na batunyo so. Mais qu'est-ce qui est à la base? Ya komona moto pays côté kuna batangi combo Maniké, côté kuna batangi Ken Piana, côté kuna batangi Jael Show ndemba lobakake Bible bike bakoyana nzela moko me bozonga na nzela sambo. Bolingi bote ya batu nini oyo esalami wana. Il y a pito hein. Pour que l'autre la vérité ma journaliste au nion so ba pas fali grâce à Ken Piana Makinzembe. Ni mta fongola ndela ke. Fali ou rien. Na ba chroniqueuse hein, ba chroniqueur Ken Piana. Le papa batu nion so o ba elelo. En gratitude est condamnable. Ceux qui épient ça plaisir ba tout so ba ya parce que Ken Piana mo randima roya. Mais tous ça bateau. Là, tu peux limiter Moussala. Il fallait à sa grand, fallait obliger à mettre dans ta position. À sa grand, obliger à mettre surtout le bélaï en bien. Et on m'appelle le bélaï, on m'appelle le bélaï en mal. Ce qui est similaire dans le bélaï en mal. Comme ça, Moussala, quelqu'un qui n'a pas fallu, comme ça, mais quelqu'un qui n'a pas fait, à mettre ça, à Moussala. Le jalé, le combat qui trop, oui, non, fallait à Moutou. À cause de la Moutou, ça parfait. Ce qu'il fallait simbiler avec les simbiboui. Donc, au coup, c'est possible. Mais ce qui peut simbiter, il faut tous appeler la courage à combattre à les simbiter. Si on est mal avec ma fanatique, il faut que ma fanatique parce que les gens de ma journaliste, les gens de ma chronique, il faut que comment ma fanatique, ce sont déjà au péché, à la position, à la zambé, à la waouh. La vérité, ma vérité, ma retraite. Il y a un coup dans ce système que na kopesa sa position ya mojuté. Un moment, quelqu'un a moula qui ataba mission tous basali bien pour laquelle je les accuse à ça. Mais mon tout ça colle comme tout ça a raison. Le quelqu'un a alinga fali fali za frère naé. Les gens péché pété allo bape bola ou ya mission musu so basali ma bien. Les gens qui traité. Les gens à cause de conscience que Moussa les a Moussa parce que Moussa presque les a quatre un pouvoir. Tanda mais tu vas me faire encore banda manipuler bisoté surtout pas ma fanatique va me faire ba no ça so ka munne bango ba ondingela. Aliko so mo moni ma bebo des abonnés kaka. O mo bla ka kutu ko lo ba ke to ko des abonnés lo ko ko mo mu chat. Pour le ngola pour avertir nga. No ka ndo cheki lo ngola. Donc, pour Nayo, par rapport au côté maintenant côté Ken Piana bon autozong à côté à concert Nayo et bandeko Nayo Moussou Jael Show et Maniké via réalité les cas côté Ken Piana ont appuyé vision topé likalisi au Ken Piana zui ya kolobake azonga na un être pour azonga na un être ko yamba tout le monde à plateau. Sauf que la famille ceux qui JB, ceux qui a Wera, ceux qui a Kofi, ceux qui la famille n'a pas Pouponi Bango, et même ceux qui a la famille n'a pas Poussier, ceux qui la famille n'a pas Pouponi, et puis pas les choses partout. Il n'est pas encore peut sa position, c'est son petit position qui pite pas la
Ok. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est ça, en fait, n'engo tu sabiso et bon par rapport à la réalité oyo ko le kabato so bi ke koyo kisa. Mais baba kaka na bon famille ko na bakata ezanga te incompréhension ezanga te. Nini ko za la base nango? ezaka ba incompréhension ba incompréhension ba guerre d'esprit omoni manike ayeba ndelo ba batu te omoni de manike akosala bato makambo ayeba mpe ndenge olobala bato te jali mpe azalaka sans chaud donc ye balekisa likambo te nyonso olobi te kozongisa mais basekalme baza famille bayaki nzela moko basala mosala mposo basekalme te biso tokoseka bango. Ok. Bilo oseka bango impressionné ezande nini par rapport ya koyoka pe concert na yo grâce temo azui visa. nasepeli makasi wana leki nanga te nasepeli makasi parce que grâce temo mpe asala baclash asala nyonso après un moment se ressaisir akomi na ye écrivain ya famille pupa ye osala longo ya presse écrite na être victime ye aoloba te ye azokoma atangaka akendaka classe akendaka balycée ayebi kokoma ayebi sujet introduction développement ya komi na ye kota presse écrite ya famille pupa abimi asali na onyema oboyi nyonso bavideo bato nyonso eyake nango kaka makomi. Donc ndenge batangisa biso ke na audio sonore audio visuel na presse écrite. yake ne presse écrite apoka mikunda moni ke presse écrite eza te apporter un plus l'audience kolomba kofinga koswana bato mosuku analyse ya bien ya français ya ebwaka mika lelo ne mo presse écrite. Ok ezwi mpe kangi oloko ya po totika yo te na otelema kote mingi ya baser na yo parce que boza bino jusqu'à moko komona bavideo oyo concert mpe ndeko na yo Karine Mokonzi aosala mpona ndeko na bino mpe concert na bino Nana Budunga na baincompréhension ezoleka nyonso na réseaux sociaux votre impression par rapport nango nene ya kelokelo. Vous comprenez que réseaux à caprice nango na bi que tozo ngana ye kala mingi te donc nde to moni biso tout ça toujours na nene ya kelokelo eska to gato solo la actualité ezali bongo visa ya artiste musicien Fally Ipupa oyo asaleli ba musicien na ye troisième lot oyo esalemi par rapport ya ba visa ndenge ezalaki nene ya kelokelo toza na ye komi tosukaki nalobi ya Karine aza camarade nanga nanga boduga aza belle sœur nanga en tout cas nasololaki na ye osa susite ezalaki kaka baincompréhension bomoni mpe bafanatique ntango bayelaka biso likambo balobi na ye mutu wana kumutu aza otinda ye asemportaki arrête de parler donc on s'est suscité la paix est plus forte que la guerre donc chacun maille la vie je suis en train de travailler. Bon comprendre que nene ya kelokelo aza ma mère aza pe na bana c'est-à-dire que mwana aza pe pembeni ya osamo ba caprice na ye toza na ye wana donc compréhension après c'est déjà passé déjà. Ok nini oyo monaki esalemaki na arena et oyo orevaki ke esalema to pe oyo bato nyonso baza s'attendre nango esalemaki te côté pe ya ovo arena obetama le 8 oyo na Londres et puis là ça va tant qu'il y a une belle de la rente non ça va la reine a déjà dit il y a des comme c'est ma combattant comme qui déjà balani la peine déjà géno parce qu'il pardon ba yete ba pousanité donc ba ça la jeune wana déjà ça va déjà gagner azongi musique na poto pour la deuxième fois pour la musique ezongi na poto ba combattant ba osala soso on ça ndenge ni ya sopi bango oyo ça la sopi bango ba pousanité ba sopi bango déjà. Bongo siko ne ebi ke nazo pe ba pe musu balobi ke France ezali Belgique te batika toza awa les 16 ekokomona ke boyati boyati ok avantage ay organiser bien nyonso dayebi ke nasalaka boye basalaka boye bona 2020 bazwendanga koto tour non salake ata koto bayaka wana na 2020 bayati
Par contre, c'est la mokoli kambute le 16 et comme on a que boyate. Bon que tu es mon retour c'est là moko ngenzembo. So y pas musicien. Tant ya obi na nzembo ana zo kata bonyoma. Na este ngo ba 80 millions bato ba kufa ka balamuki. Na zo na bona bo moi. Yeta na koti studio yembe na mukwege. Yaza na droit ya yemba, yaza na droit ya bina. Batusu ba na droit te. Na kenda Goma. Akoma tina walikale ba kenda na bombe ba fete. Ba boîte pe. Batambola na bango pe. Weekend ba boîte pe. Yo ba sala fete, ba sala ba mariage, ba kenda pe ba boîte, ba sala ba fete na Goma. Na Goma na walikale na Beni. Ba kenda pe ba musique pe beta ka ba koma ba ba musique na ba concert pe beta. Ok, Nene Akelokelo, prototype yo, na ebi ke tozuyo ki yo vraiment moi brisque, merci beaucoup, mais question moko ya souka, ba appel mususu tozwaki, na ba appel ba biki le plus grand concert ya artiste émissien Fally Ipupa Betty na monde na Paris La Défense, ba tebele bazela ki présence ya Oeza Bongo papa na ye artiste émissien Koffi Olomide na absence na ye pona yo. Bon, la présence c'était maintenant, je dis que copine da Fally bayoka na kapie. Koffi aza motema mabe a supporter élévation ya Fally te. Aza ba chara papa o ye moko aboti o malingi to bongo. Ba papa ngoti. Abena ba yo bandoki. Le ba ba mpa moza papa aboti bino wana, ba ba komo bota wana ba koko ba komo bota wana. Siko mwana moko abimisi mutu parce que na quartier latin mutu moko ta bimisa mutu a part Fally. Na quartier latin. Soleil wanga pa bimisi mutu. Sam Chito abimisi mutu, Montana Kamenga. Non. Te simba te ya nanga ya sama abunda naka. Sama ya nanga penza ya famille anda. Mais Fally Ipupa nde world to ba vérité. Nde ya sama za ya nanga nde nga za ya Fally. Mais ya sama ye mo pa yebi conscience to yebi ke Fally Ipupa leki na ye Fally Ipupa nde penza bini leader a Fally. Nenga yo nengolo Papa moko boye. Alingi te. Moi no moko abongi tala omoni Fally Ipupa. Soki abimaka na maison mère, me wera melisa biso maiti. Fally Ipupa soki abimaka na maison mère, me bana wenge ba nyokolaka batu. Malheureusement, abimé pas vie mo boye, ya moté à ma be quoi. Ok. Tala kutu tia bunda naka. Tala wera nda afandaka fule magesi mama obiete tout de contrôle. Et si m'a bien taka yo wa ke wera oluka ka chai. Tout de contrôle et si m'a bien té. Non ba wera tala moni héritage so petit wenge feraye. Pour l'intérêt wenge na ba wera na ba jibe ba ko soutenir faire. Siko oyo ko solo mida ko konsala te moni so Fally abimaka na wenge. Mais bato bamela mai te. Donc si on a comprendre bien ça que ba wera na ba jibe ba regretaka ke Fally Ipupa falaza azala fouina bango ya wenge. Normalement parce que Fally a gagné wenge mobimba non. Bado wenge ba bisi pe ba debele bazo bundana ba wera za lokola ne po jibe bimisa ne mundu te. Wera za lokola bien abimisa bana malazaka wanda bazo bundana zo simba te baza bocha mutu. Basara bakoma wenge moko bango soba na wenge. C'est normal que Fally moko wana zo gagner wenge mobimba. Oh, pona yo Nene Akelokelo Fally azo gagner wenge mobimba. Be héritier baza ba Lacoste bazali ba JDT ba Ferre bazali. Héritier na beta sala munene ya poto te banda ba musique. Bon ko saka au depuis 2016. 2016 le lot d'ailleurs comme bébé. 17 18 19 20 21 22 23 7 ans. C'est qu'on imaginez tout en 2006 tant Fally a sala droit chemin. 7 ans après. Fally a sala ba histoire ebele. Ouais, c'est ça. Donc apparemment pour na yo so to comprendre be batali biso les seuls artistes et musiciens à redéfendre le drapeau ya mboka et puis en Afrique c'est Fally Ipupa par rapport ya ba Koffi Olomide ba JB ba Redi Amisi ba ngonyoso. Mais yo ka ki sola rideau tende babaki ke rideau ba kabola ki na ebité yo mto ndengo etake journaliste et investigation ndenge to yo ka ki. Mais c'est la vérité. Fally, ça explore rideau za roté. D'abord bazalo ba sola rideau za lokuta. Te kanyaka fungwa, nyaka kwanga,
omoni loso toyebi biloko aliaka yango toboyake tozwi fali wana totie na mboka mosusu tokoenvie. Donc ça dit que donc yo ne basele yo bakobeta yo ma rien kaka toyebi konene ponda limbondo bakasa mabongo omoni toboyeka po tebike biso mpe tolia nga mpe nalia na limbondo yango tope nalia libongo toboyeka mpo na bongo ntango ndenge mboka na biso toboya na biso bato nyonso normal drapeau mpenza léopard. Ok nene ya oyebi ke kote na yo mpe mosusu mpe bato bamonaka mpe lokola nene ya kelokelo atakaka mpe bato tro mwa kofinga tro sur Facebook nayebi te mpona bato oyo bamonaka oke osalaka bongo mama na nga aza to ya koeduke na finga te nakaki na bato natumbolaka bato ke na bimisi nga mama na nga to akufi na ta mabele ate mbesi na finga nga te donc na te nataki na bato na kotumbola mutu etata kaka opesa kaka elengi nasukisa bato motema nayebi kosukisa bato motema ntango obi kosukisa mutu motema omona teke mosusu okosukisa mutu motema te koba otaye kuna alati robe bien to chemise bien okosukisa motema oluka otouche point moko oyo ntango mutu wana asuki motema soki nde toza boye fali abetaki akor arena fer egol abetaki Sophie Notene na fer egol ye moko aza otala na ye concert ya fali omoni parce que ya fali mutu ezalaki concert historique koso na yo oloba bolo balingi na bongo te nga na loba bongo tandis ke nga nayebi ke babeti concert jour moko ya fer egol eyokani te bagolo bango bazalaki concentre batala soki fali ya kotondisa yebisanga so olobi bongo bino bosuki motema yanga nini nga alobi kaka vérité soki mpe mokuta mofali patalaka mabe nayaka mpe nalobi te akobino bien te bango nyonso balingi na bango te nga namoni ke eza bongo etali bino nga naoloba oyo naomona eza normal. En tout cas, merci beaucoup, concert Nangaï, Nene Akelokelo, pour la disponibilité. Naïbité votre mot de la fin par rapport à traiter Nabiso et intervention par téléphone. Né to komino na suka pour na interview à l'élo. Biso ba kanisa ngwe. Teye ba komi pesa valeur. Teye ba komi pesa valeur, teye ba komi tia na place na biso. To accompagner ba artiste, mais to za ba mbolombolo na bango te. Ke ba fan na bango ba ko mosalisa biso makambo selon bango. E bango ba ko mona biso makambo ka biso to ba mikala na bango te, to ba mikala na bango te. Ko collaborer na mutu za ko za bureau ne te mukala de te apeso ordre te. Faut collaborer wa ko ba partenaire. To biso mo to ba commission na place na to ba comité sa valeur, c'est le plus important. Ok, to mi pesa pototika question ya curiosité yo ya suka to mona ki na batutu ba c'est so tali vraiment na ba défendre Fally Ipupa na Afrique bango nyonso précisément na Congo na Kinshasa to moni absence ya Mbutadi Kasu na ebité pona yo elobeli yo nini po to monde ya batu o batu ba yeba kida ke ba idor batikali oh ya solo Mbutadi Kasu atonga Fally pa roga bongo mais yembuta a dit pour que ça rende version na le bio yemo kwa c'est famille parce que c'est un passeport après aille pour que sa famille passeport inspirant voilà ce que ça faut ta famille parce que si tu es vrai OK pas dire c'est qui a un passeport ou rien un passeport inspirant des ça manque à respect donc Mbutadi Kasu koto wana pe aille comme pe sa valeur te tant yo moko muto ko tchanga na liste muto wana ntimi ebiso kinde ko pe sa passeport tant on a passeport expira ozeni asa la bengo so asa le passeport voilà pe Mbutadi Kasu yemo ka ebe nini alingite côté wana eza faute ya Fally eza faute yemo ko mbuta soki eza bongo mais il s'est murmure que tant ba kena concert à Brazza atonga Fally pa roga ok tanga tonga Fally Ipupa et pas roga et comment que pas Fally Ipupa ndenge nini parce que wana le mur des oreilles le mur des oreilles tant on va likambo mutu loba likambo so batunyo okokolo bango likambo omoni ke soki batunyo yango okokolo bango te koloba te. Ok, ce sont parfois ekoki na lobby parfois ekoki ozala vie sali ke Mbutadi Kasu azala na absence par rapport ya visa.
Ah, oya te. Donc yo eba kino ndio yo eba mambango depuis kala nene. Oui, ba ngono ndeni yo. Be information ozo ndeni yo za libanda nene ya. Ozo be information no web. Oui. RTNC. Image flou mais information importante et ya kawana. Na bien o ti za banani o okay. Ti songi ya Brazzaville committee na Congo pe matiti place yo zali. RTNC. Dans RTNC. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi, 2-3 personnes à battre bataille partout dans le monde à travers l'émission Tala Lelo Poto Kabouana. Ok, merci beaucoup, Totikio, vraiment. Naebi que tous allons continuer yango. Pour continuer, bon, tous ceux qui bino concert nangai, nene ya kelo qui est ma petite sœur. Yene mutu tolukato solo lanai, to solo la kinae bomonaki. Et puis na bay batali biso, so bomoni biso lelo siko ezali bongo. Par rapport à actualité, merci beaucoup. Il y a actualité à visa, merci beaucoup. Na Alex Fumous hymne national et pourquoi pas na Serge Massinga, il y a Serge Massinga, il y a Mami Lutadila en tout cas moi c'est Serge Massinga, il y a Mukolo et pourquoi pas na Gilumbu, il y a Kadinanga na kati ya Bruxelles, Igo RBG, le Dr Love na ebi ke baota la biso partout dans le monde na Fortini Tangama. Toza bongo na ingénieur Alex Mboma au Petro Soana par rapport à l'actualité des asiko mbote ingénieur. Mbote Julien Matalatala, Tala Lelo. Ok, Tala Lelo, ozwami na émission Tala Lelo, ba Tala biso en direct, santé ndengeni. Non, santé, nous mais ça va, donc je commence à reprendre petit à petit, ça va. Ok, oko ozozwa da ba soin, ba Tala biso, prompt rétablissement à travers ton frère Julien Botalatala, mais ingénieur, question moko et tozalango awawa par rapport à tout monde qui balo et liboso et bima qui a oui to non ken tozana été mais tozana yo na plateau ozana tozaka na yo en direct ouais tout monde qui lo ya liboso 54 visa et puis to ya ko mona ba lo mususu délégation il y a ba journaliste et puis na ba ndeko na biso mususu ya basi et puis troisième oyé to yeba ki ba to espoir et c'est là qui votre pression par rapport au Nango est-ce que ezali vrai au confirmer les biso qu'il fallait pour pas troisième délégation. Bon déjà merci pour la question et puis la profiter merci na ba bato nyonso bazolanda yo et bazolanda biso en direct pour abonner na yo. Déjà je crois que dans cette émission moko ekoti na ba après-midi je parle de ça en détail et puis na ba combo ya bato yo ba visa na bango et puis lobby déjà bazolonga bazomate en France donc vendredi na tongo bandeko ba na Paris ba lamukana bango na Paris. Et puis na ngaki na rectifier quelque chose donc ils a troisième loté ils a quatrième. Normalement ils allaient qui 54 visa liboso ba monsieur ba gagner ba petit fali na ba yorobo. Après on a dit ba journaliste na biso ba vie lokola ba takai ba baba so ba mami. OK, merci. Juste Mabosana ki yango, merci pour la rectification. Voilà, maman et tout. Sikoyo, bandeko faut pas comprendre que bandeko o parce que ya lobby eza Aidor, Tonton Bev, Sœur Nabiso Grace Temo, Koflax ndeko Nabiso et puis DJ un journaliste de digital comme ça là donc baza au nombre de 5. Bandeko faut pas que eza kaka suite ya liste oyo ya ba maniqué. Parce que bango nyonso bazaki bien na kata liste juste qu'il y avait eu un problème, il y a rendez-vous et na Schengen. Parce que bandeko bamonaki déjà pour même ba maniqué baya ils ont qui moins lenteur parce que Schengen biso ekangaki pendant 3 jours. Tant Schengen est kofungwama, il fallait quand même bobika fali par rapport à influence naé, vraiment il s'est battu pour que moi équipe yana et avant yo arena sinon bango pe wenga baya kaka. Nzela moko na bandeko o. Donc bango lokola bazwa ki chance il y a rendez-vous avant, ba kotaki et puis bon ba o batikalaki et rendez-vous et après il y a mona ba koti pe ba visa na bango bimi ba 4 ans na bango. Donc il faut na lo bango na profiter na mission là. Bango bazu ba 4 ans. Bon, entre guillemets, peut-être la seule personne qui a ajouté, il a DJ, Neko DJ, un journaliste digital qui n'était pas dans la liste avec les autres. Donc voilà, donc les 5 personnes, lobby déjà bazozo Air France. Donc je crois, vendredi, Bandeko, Bazan à Paris, Balamkanaton. Gloire à l'Éternel. Donc on a l'impression là, ils ont
et ça kitoko, ça montre déjà combien il fallait être professionnel et puis dynamique et puis sérieux dans Malobane. C'est un monsieur et à la question de la crédibilité, quand il dit, il le fait. Je crois, Julien Yoebi, qui est aux parmi Bambiaka et après, c'est Nabiso, surtout il y a Maramandoule. Le Yoebi qui fallait, c'est depuis 2010, depuis Abanda